De la forêt pendant la ville à Kinshasa bazomela de la forêt. Bazomela wera na Kinshasa. Bakutana na Burundi ou bien na Kini. Na Kinshasa bazomela wera. Yebi grandeur wera. Mutango pe akutana na boîte mwana eti. Héritier mwana eti. Héritier watana ba embara mbilinga ti. Wabitele bango moko ba artiste et musicien bana kati mbilinga. Yo lelo kese no ko boya ke ba journaliste internet bosana bango émission te mais okese mususu ekondima. Oya boy na eti. Zela soki wera boy. Nde bato papa chéri pe baboya. Soki wera boy. Kofi Olomide pa boya. Soki wera boy. Fabregas pe aroboya. Soki wera boy. Bino boy. Yebisanga na minitio soki baroboya pona héritier. Baboya kasi bango nyonso baboya. O mona ndenge héritier watana ba koma Michael Jackson ya Congo. Congo France. Bisona bango. Bango na biso. Bisona bango. Ekara molai. France.com. Site ya solo masolo ya danger. Masolo ya kitoko. Mesdames et messieurs, bonjour et merci encore une fois d'être branchés sur www.congofrance.com avec le grand boss, monsieur Josué Didi Pumba, le grand boss de Congo France, et à notre grand manager Junior Boukson Boukassa, ya manager à Boga, ya manager à Gaïa, ya Molai, ya Mbinga, Mouna Cédric artiste mobile à Mouindou. Biso pena technique et vanda pena il est clair que pe azalarawana pona ba montage na biso si bomona ba qualité ba montage et seulement mikolo il est clair que nyoka donc une fois zala pembeni na petit sou salam na Alain BCBG zala wana poso yo zala maramno c'est les karakitoko mingi donc voilà na 4 cas il y a actualité et musique congolaise na biso na 4 cas il y a la quinoiserie comme on appelle ça. Je reçois pour vous Ken Piana, le grand grand pour asali pe ya belé donc il faut pas qu'on alenga faut ndimara mutu so za vivant qu'on ata kufa po onier quoi. Bonjour Ken. Sarah Ramazan bonjour. Bonjour na bande retour ba Holanda biso. Ken Piana za desi na ba appel ya bande ko ya poto. OK no maleme Ken Piana kiti sap tempo. To ke no pena escalier ko matana na sincère. Kaso kutinga na imbenga mabeti. Bon isko na bomba. To ke no maleme. Voilà, tozana nga za na ngai. Merci na yo nengo se déplacer. Oye donc itoso la pena masolo yo yeli yango nga répondre. OK. To bana elo kaliboso na to betina no poto zaki na conférence de presse ya Héritier Watanabe bilan na to impression non par rapport à conférence de presse on a pona yo les kende. Conférence les gars bien. Depuis Béatrice Fungwama deuxième conférence depuis ba conférence c'est Salema na Béatrice deuxième conférence na genda ya Héritier to genda ka Fabregas ba journaliste ba yaka penate mais deuxième conférence de presse ezaki Héritier Watanabe batu bayaki ebele ya ba blague te ya Fabregas ba journaliste ba poser au moins la plupart des journalistes tam sous mi balé quand des bazanga ko poser question mais Héritier Watanabe ba journaliste ebele ba zu opportunité à poser ba question. Bonne opportunité à poser ma question. Zela na te bonne opportunité on ni mutu ba journaliste ba yesoki ba 200 quelques journalistes est-ce que ba question yo rondi ma pena poser ba question pas 200 personnes à chacune a poser 3 ou 4 questions mutu moko est-ce qu'on répondre ba question ya ka avant on a toujours opportunité il nga simbagate. Jamais conférence de presse moko salema na mboko yo ke batutu ba poser ba question et ça moi pas si Dieu a heure nde bato ba fan ebe ba tombo ka babi pourquoi il a pas à respecter presse te pour retard ya bimi 18 heures na conférence de presse et ça manque à respect à presse à respecter la mboka parce que Héritier Watanabe so bolobi à respecter RT mais à respecter mboka alataki chemise ya papa na biso Etienne Tshisekedi. Aboya ko la conférence de presse na loinga lati chemise ya papa na so Etienne Tshisekedi o batutu lelo tozolela na si mboka mombeza na matanga ya père na biso le grand révolutionnaire oyo
abanda opposition ti na suka carrière na ye atikala jamais ko trahir parti na ye azalaka soki alobi I ekotikala I soki alobi B ekotikala B. Ken piana ba bibini bozo sunga héritier watana bete pour place mabe eza boloba te boloba bolamu ata sali mabe boloba eza bien. Loba bino bozo sunga héritier te est-ce nga naza attaché de presse héritier na yaka nde ba conférence ya ba artiste et tout naza journaliste héritier te comme boyoka asango ke non Ken piana kola na héritier place moko baza ba camarade depuis bo mwana bokoma zo ba ber nyonso bola tisanga nzoto nga naza journaliste ya batutu naloba ngo lelo na Congo artiste oyo aleki ba artiste tout n'importe eza fali pupa o lelo na monde a cartonné na monde na tiaka kombo héritier te comment bobambelanga makambo ya héritier makambo nga na yebi te bobambelanga pona nini makambo azomona toleka kote na toki na conférence de presse na yokaki ngamona zaki na sister ki wana ozo comparaka Karine Mokonzi na Dadi Moula pona nini tobeta masolo ya mutu azo promouvoir orchestre moni lelo eloko ezoboma biso ba congolais eza vérité parce que na ndenge vérité na ndenge makambu obike Karine Mokonzi bafingaka trop bafingaka pena Karine Mokonzi trop mais eza na batu pe ebele balingaka Karine Mokonzi kaka ndenge azalaka wana bato ebele pe balingaka ye lelo ko comparer mso Dadi Moula na Karine Mokonzi Dadi Moula na actualité internet azate il fait son boulot. Ça la boulot na pour héritier mais na actualité journaliste wa poser nga question za mutu internet rozobeta lisolo ya Karine Mokonzi ko tia Dadi Moula te Dadi Moula za na actualité te na internet moi to ngo créer moi rancune entre Bambi Bale non créer rancune te na lo ba vérité blé kotika la blé rouge etika la rouge na rozo te loko eza na couleur rouge na komisango blé ezalaka te. Est-ce que les lois to tie pena na ndenge ya poto visibilité pena ya poto bandeko tu ya poto baolanda biso bade joko babenga biso ba Carlos Kabaso babenga biso ti ba Richard Amele babenga biso ti tango zo ba ke Dadi Moula osa musalo Karine Mokonzi asala raté non Dadi Moula yebi musala merci le plan international o bandeko baolanda biso na poto Dadi Moula za le côté devant Karine Mokonzi moi tango be aza eloko te mo te ke sonner mabeke nazolo ba yango ngai ne na lobi yango soki yo boyi Sarah Ramazani yo boya na yo me nga na lobi sonner mabe sonner mabe etali yo nga na lobi sur le plan international mo Karine Mokonzi ya lobi na o Dadi Moula lobi o ekopesa fe na monde bato ba lobeleza ya Karine mais c'est mo bobeba na rat mikolo alliance ezongi makasi susu ya gijuani yo barate bato na mokili pe fo kobeba na pe eza normal allons pipi mungu non eza normal parce que moni so bobeba ni ko s'arranger bozonga na pe normal il faut bozonga ni makasi yo il faut bozonga na normal boza vivant tolinga te ke okufi nzamba kendo juger yo ba masu mosala ke zabo mutu il faut à se repentir aza vivant yo ebite ngana ndeko nanga pe bandeko nanga ebele pe to beba na danger koleka kutu ya Karine Mokonzi na beba na bandeko nanga msu pe ya presse ba Frank Stemai lelo bomoso to solola yo kam to kina liboso to bamba ya nga batu babanda ngati bango babanda ofingi bango baye ubanda te nga bafinga nga siko na ye nga siko réponse yo fingi bango baye banda te bango babanda ko finga nga siko réponse ndezala ka mabe parce que ozo finga mutu neti Ken piana o ce que bango babanda ngai jusqu'à ya rosuki na ko bandela ba mode fois te na mona question moko zo tuna nga ba defa sinon nga tona o lo bango pena ta de fois pour ba to confirmer donc bango babanda yo mto rosuki kasit ezaka réponse soki eza kilo yo mutu attaqué oza faible mutu azoya na réponse so réponse est pesée eza faute na nga te parce que réponse ndezo pesée oza comprendre donc Sarah kokanisa te nde tosala bakombo na mboko eza facile te Ken piana akanga internet akanga TV akini yo fanda na kini oyebi mutu akosa bino te parce que bato ya poto ebele bamonaka bajournaliste danger journaliste wana na kini ya pa ona eza nini
saranga na kotambola na yo kaka même na famille na bino batu belé ba yebanga msu koleka yo. Mais pour Banda Liboso, c'est tout à fait normal qu'il y ait une carrière quand même. Nga lobi msu na famille na bino. Famille na bi. Msu ndeko no mo boya yebi yo te mais azo ba ken pia nazali. Famille na ba yebanga. Eza ndeko msu pe ayebi yo te. Bomona na pe kala bomona na te. Esenga tata mwasi mo boy faut expliquer oyo aza mwana ya ser boy ser kingani. Mais mutu wana yebi ken pia na alanda ke chaque dimanche. Na yebi te so na okosa. Te, non comprendre place. Soki na okosa te, il faut botiaka pe vérité na première position eza nango. Ngana nzima ka mutu, ngana boya. La. Ngana nzima na boya ka te. Voilà. To sauter côté wana ken piana. Actualité ya musique mikolo, obi ke tozaki lobby, tovandika boyeba na poto babengi ebele par rapport à vidéo oyo ba postaki sur internet. Le président Werason était dans la boîte de Ngwasuma. Héritier Watanabe pas un angoissement. Yo posala qui yo osa mieux placé pour nous expliquer biso qu'est-ce qui s'est passé. Pour babi bolo ba journaliste au bazina Héritier Watanabe ba wolo li président Werason asila. Donc tout zwapenda information est solo vu que yo ozala ki wana. Pourtant ba benga ba binanga ndeza boto kanela ba journaliste nyonso ba wela président Werason to kangisa bango to beti sa bango. Peneza ba musicien mon côté ba koyamba ba journaliste internet. Merci beaucoup. Lobby ezalaki artiste wera na héritier. Et quand musanga so batu ba comparer héritier na wera et quand musanga yi mutasala héritier ka wera. Est-ce qu'on nimi ba événement o wera so na sala na vie na yi. Héritier amsuti nenga bandi carrière ti akufa mso sala ngote. Mais wera osé ko sala biloko wana. Leo so to compter ba patron ya musique congolaise. Si tu comptes bien, un vrai patron de la musique congolaise. Oui, Razali, à cause de la parmi les premiers ou deuxième patrons de la musique. Oui, Rabeta Bastet des martyrs. Oh, les lobes à gêne, nous sommes en danger, en boy. Basala ngote. Qu'est-ce qui s'était passé? T'es là, de la forêt. Les lobes, ici, artistes, c'est belle. Les lobes à gêne, tout va revenir. Baba n'a pas raté. Et Rozo et Sanga Masolo, à la base de quoi? Expliquez qu'est-ce qui s'est passé vraiment réellement. Masolo le cas na boîte, ngai kutu na ka zoka musangai. Bandeko bazobenga nga na poto nga bula neti msu loenge ya boîte suka na boîte. Bandeko babenga ngai balobi mutu mo bo soki ya dete. Abimisi Masolo moko boyenga na bambi wera vert na kati ya boîte. Yo so bate ngai par rapport ya wera nga kombo na ya poussière. Nga za poussière penati. Nga mutu neti ngande na boso na oser kaka. Kotia wera même liboko na ninga mabe. Même eza 3 heures webi ke na ola na makala. Même eza 3 heures na kolala na makala. Et comme ça nga soki bureau ya maison mère. Mutu alobi o ken pia na sala ki boye pona wera ba mai wera vert. C'est que aux autres niveaux, c'est que mutu alobi biloko abongo azo ba grandeur ya wera te. Wera faso mutu abongo longolé na bureau. Comment est rozobeta lisolo ya wera? Que non ken piana, ozi kombo ba journaliste oten, nga na tala na par nanga. Olobi ba ken a bambaki wera son vers na boîte. Na grandeur ya wera oto ebeli wera na Congo. Nandenge biso ba journaliste to bangaka wera. Obami pe na wera vers na boîte obimi pe. Ken pia nango po yo luke lelo mardi. Événement sami dimanche na butu. Oyo luka nga pe mardi omoni nga pe na libre. Na niveau pe na ya wera. Et ça c'est faux et archi faux. Ni nango vraiment il est na kata boîte. Nga boîte neza na toloba boîte. Soki na ngina expliquer yo, soki na se retrouver na boîte. Et ça ka faute ya Roger Ngandu. Oh, Roger Ngandu ndeni. Mbongo Roger Ngandu batuti car ya Roger Ngandu na sima Roger Ngandu abensinga na ville. Ken piana yaka na ville na za place boye mo événement moko za. Na kuta batumo batuta car ya Roger Ngandu na ndenga sima. Obi ke ngai na sala émission na ba artiste et musicien. Sarah Ramazani na oyebisa yo na bomba te. Mutu apesanga mbongo ebele diko ezala Koffi Olomide.
À part Kofi, na bato bapesanga mbongo diku ebele. Muto ayo pesanga mbongo ebele c'est Roger Ngandu. Nasimba ba mbongo na ngana kina pa ba Cardozo ba nani bapesanga ba monteur ya Roger Ngandu ko la famille. Mais Roger Ngandu a $500 na ye, abimisi na poche. Atangi. Imaginez-vous si ko $500 ya 3h du matin. Okende siko wapi? Na komi siko ko luka boîte, na kendo somba ta champagne, ata moko apamba. Na Alexandre Tan. OK, se retrouver kana ngwasu. Na keko na night club na ngwasu makutu te. Na yo se retrouver na boîte boye na kuti mbriema ya danger. Héritier koto na public tala ebele. De la forêt pas fani na kwa na basanga de kuta na bagarre de corps. Siko il faut yebake héritier le même jour en auta robeta concert. Place papa na so jibem pia na beta chaque dimanche na Riben Hotel. Bato wana ba vidéo concert 1h30 balukisko boîte moko place ba ke no fanda balekisa ta baso mbongo esila kite na concert héritier ba ke no sili salaire. Ba fan na Riben Hotel boy. Et na Riben Hotel ba longo ba ke boîte. Et ça li qui aime sou en son pas yé. Si on vient à biso de la forêt à côté na faux poule parce que jour wana ezala ki jour héritier auto beta concert. Ba tu héritier siko ya ba mbongo wana. Ba biro ba tête tendai. Ba darusa kwala. Tala ka darusa kwala. On a 21 ans. Mais un millionnaire. À ça 21 ans. On va se retrouver. Zela ça 21 ans. Mais l'équipe a pas trop bello quand elle va 50 na mbongo. Jour au monde à Darusa kwala même aux aïna mobali no Sahara mazano pesa mutema. Obi ko boya. Ka pona mbongo. So de la forêt koutisko bata bongo mutuneti Darusa kwala ayaka déjà boîte na délégation ba 150 personnes. Okuti bigote tenda ibaka na délégation bato ebele. Yolobo ona ebeli na sima ya wera yolobo pesa ki na boîte. Polémique soko imezala emso yolobo komba ke ndai ko se retrouver place héritier afandi. So ngai problème na ngeza nini ngana monika ka batu bache nzembo ya weranson kite me mote mezo refusé. So comme isko place héritier chaka vocal nzembo banaki batu ba yemba te. Comme isko vocal ya weranson oza leader de leader. Place makambo ebebaki ya wasko batu batelemi. Babandi siko koyembela siko héritier. Makambo ebebi. Moi je n'ai rien à voir. Wera na mupanzi, héritier na mupanzi kuna na batune bele, ngai na kati ya podium. Ngako na wabi na nzembo ya Papi Kakol parce que Papi Kakol azali vie na ngai ya quartier. Moni wenge musique maison mère na ba masse belé. Ali monda pire vie. Papi Kakol pire vie ya ba blague te. Un jour so héritier pena manqué pena wera. Même ngana walingo so héritier te. Héritier pena manqué wera. Non. De la forêt. Non, sollicité héritier te malgré to kola ki amitié. Héritier watana benenga zana na fouilla pena na ba interview na et tout. Na fouilla pena na ba interview tout ya héritier. Na tikala mona place héritier pena asobo ya wera te. Mais na mona place héritier so reconnaître wera ke wera son c'est un formateur. Est-ce que pona pesa ki écoute papa pona ki na pesa papa mbote. Bo comprendre la musique te. Bozo comprendre est-ce que musique te yango bo tout na pona nino ke na pesa mbote te. Faire comprendre bisoka il fallait ça la skoni. Apesa papa mbote to kuti papa na boîte. Oye opesi mbote. Ata ko boya mais yo opesi ka mbote. Jour ya matanga ya babi ya chokoro. Babi te fallait ya matanga na kuti pena kofi. Sentiro ya ko me mafali pa ke no fanda. Ba me mesko place kofi afandi ba chai na kicha mupanzi. Fali pena ya moni kofi a cheli boko boy. Abeta kofi mama na kara.
musique eza ba secret nango oyo ngana yo toyebi te toyebi na biso te baboya mbote yana pourquoi toyebi te héritier ayebwati na est-ce que héritier ayebaki ke wera za wana nayebi pe te sikoyo ya héritier akoya apesa mbote bolingai bo interpréter sikoyo nini comme apesa mbote te bolobi pourquoi apesa mbote te soki apesaki sikoyo mbote bolingai boloba sikoyo nini apesi mbote ta mosu papa aboyi elingai ekoma na baniveau Adel Joko bagudanger fe nanga Jimmy Belau naza na te ya koloba ba n'importe quoi te même mutu oyo azosalir image ya Ken ozoloba ba Ken baba mai wera vert journaliste babi bawolola te batikala wola wera te wana biloko lokuta de la forêt pena na ville ya Kinshasa bazomela de la forêt bayembela sila bazomela wera na Kinshasa bakutana na Burundi ou bien na Kini na Kinshasa bazomela wera yebi grande ya wera mutango pe akutana na boîte mwana eti héritier mwana eti si ba image comme sur internet ce sont des journalistes qui ont filmé non wana nga na ebite ngande na abo natikala ko pelisa jamais téléphone nga na filmer natikala ki jamais opelisa saka de kuta za présent ba mettre oyo wazala présent babi bazokanela bajournaliste nyonso baza na héritier Watanabe nayebiki yo mpe ozwaki bappel ya menace babengaki yo bamenasaki yo je sais pas mais babi bakaneli bajournaliste nyonso oyo bazalaki na héritier oyo bawololaki wana ezali nga na oyebisa yo eza babétise ya pamba bandeko ya poto bayebi peut-être makambo te ozoleka na Kini nandimi teke de la forêt akoki koaccepte biro na ye moko ekende obeta lisolo ya makambo elekaki na boîte kombo na nga baotiango pourquoi kombo na nga baotiango pourquoi nga na wera vie na nga ya kati nazolo bango bamusicien nyonso le seul musicien kabelanga 650 € du coup eza vie na nga Koffi Olomide jour ya papa Juna Mbafa kufaka tokenda matanga tozongi le seul journaliste o accompagnaka vie rambo ezanga akabelanga 650 € non ya biso na makambo ya musique deuxième moto akabelinga mbongo ebele Roger Ngandu kaka ndalukeli so apesa mbongo na te osinge se retrouver kuna pelinga kota na buzo na kota ndeni yo bateke nga afanda na bato bakabelanga mbongo ebele ba docteur Hakim Kambala o lelo asalaka moto wana nduta meme yo ndenge oza boye mwa pembe boye poto ebakisama lisusu Ken Piana pardon donc ouais docteur Hakim siko yebisanga nga nde na bona petit ya balebi Bill Congolais PDG Cardozo Mwamba Mamadou Arisho Batoni Loka bongo Marabiola Jimmy Belau na Afrique décide millionnaire à bongo na Kinshasa linga journaliste moko te apanga Adel Joko bagou danger na FC na bi Adel Joko il faut kabelaka tous les journalistes na tsundola pas ba journaliste tout kabelaka bango pela Ken Piana to kende lisusu ce qu'on a mis au rang de côté macasse entre les musiciens et les journalistes surtout bah préciser il y a internet bako salaka lisusu émission ba musicien T ba musicien ni ba sana bango te parce que ba ok c'est belete on bino ba question boyaka nango peut-être ba tinda yo Sara kende poser Ken Piana ba question boye ba tindinga te eza ndenge elobami que le quoi journaliste intérêt beaucoup mi bata buzoba beaucoup mi ko poster ba vidéo ya buzoba ko créer ba musicien bilo ba manque à respect ba journaliste internet beaucoup mi ko code sa buzoba na carte internet ba ko sala ka iso ba émission na ba musicien ti ba ça le quoi clique moi ba bi que ba journaliste internet ba ko tambola bien ti ba ko memela musala ngona ndenge ya mabe. Merci beaucoup et watana ba mbara mbilinga ti wabitaka bango moko ba artiste et musicien ba na kati mbilinga yo lelo kese no ko boya ke ba journaliste internet bosana bango émission te mais okese mususu ekondima oya boy na eti oya boy na he yo kan zela soki wera boy nde bato papa chéri pe baboya soki wera boy Koffi Olomide pa koboya soki wera boy Fabregas pe akoboya soki wera boy bino boy yebisanga na minitio soki bakoboya pona héritier baboya kasi bango nyonso baboya
omona ndenge héritier watana bakoma Michael Jackson ya Congo akoaccepte sikoyo ye mouvement na ye héritier azorespecte bajournaliste na ya internet na ya bachaîne na kinia omoni concert ya héritier wabeta $100 après concert aremercie bajournaliste mwana bato wana nakoloba mwa monte ate apesa mpona motivation lelo bookotisa baartiste baimage na basite bafuta ya bino combien so mwana bato azwa mpo héritier watana bembongo babambi ye na concert soki ezala ye moke koza ba $45,000 biloko wana esalema mwa kala eza bajournaliste mosusu mpe bakotaki wana ya basi baya bilongi mabe aza na elongi mabe bajournaliste oyo ezalaka keno mwana mwasi mpo bima na ye pena bofanda na chambre azela ifu mwa butu akooblige yo kaka boma no mwinda te bajournaliste mosusu baya kozwa batraitiment pa docteur akimi bakoma soin propre mais oyo sikoyo ozomona nzoto no batashe ebele ti lelo oza complexe mama na complexe so mwana bato asali plein nazoyebisa yo tokomisa rouge ekoma vert te tokomisa vert ekoma rouge te sara soki moto asali plein ifo tolobela asali plein héritier watana babeti sans invitation boza bajournaliste so ezali makambo ya invitation efaye boya bokota te soki ezalaki olakisi carte ya presse efaye boya bokota te combien de journaliste bayaki ana moye bakota eza te héritier aza na podium te etendai asengi batenga combien de journalistes 30 journalistes te etendai abimisi mbongo na ye tala mo mpe tondima mpe bato te Rosi Mbuta yo yebi Sele Mfumu yo yebi Papi Kelly yo yebi Commandant Kousso les gens n'aiment pas les gens yo yebi Venanga Jimmy Bella au millionnaire Adel Djoko Bagou Danger millionnaire Boyebi masolo na obete Sarah lelo ya bazo expliquer ngake oh balobi obamba yo raver et kamusinga epesinga mama na sentiment na sentiment bako bazo songa pe na grande ke na ko bamba pe ver ngai pe na komi na ba niveau ya mawe bien pe na ver bandelo regretta ki balobi bongo comment se pele sundeni pusana mwa kototo longa na mwa moto ata mwa boy ne bandelo baki o regretter ne balobi no bazo pesanga sexe à danger ngai bazo e bater keno baluki mutu moko papa maboya bamba wera pena ver nga pena mutu moko boy sans combo wera ba bien na ba ministère tout présidence nini nazui pe na oser pe na bambi wera ver nazo vivre pe batu ba confondre grandeur ya wera nalingi o s'adresser pendant la surprise non nana surprise na suka émission nalinga o s'adresser na bana poto ebele o bazwa ki image na ndenge mabe o bazwa ki pe actuel ka ki na ndenge mabe après na surprise na suka émission activement wele kezate de la forêt zara mama na leader ezande batu omoni lelo batu mususu bakana yo kala pe baluka msu ba yo kisosoni amsu présence héritier nenga yaki akuti vie na ye baluki siko basala ba sentiment na ba sentiment public ça n'a rien à voir avec Ken Piana qui do calmer public ezokumisa héritier na présence ya wera na calmer bango sentiment ya public mte comme si il cambo na grandeur sentiment ya public moi je n'ai rien à voir natikali jamais ko intoxiqué masse ya population ezalaki msu na boîte ke bosala boy moi je n'ai rien à voir. Merci beaucoup Ken Piana na yebi ki balandi Ken Piana na question mo après to ki na surprise na bombelio Ken Piana oza rancunier toté mutu azala rancunier azala pena netinga yo zote Ken Piana nenga fandi boy Ken Piana ane vilain nga pena na nga vilain na uta na nga pe bamboka na botama na bakalemi nga lobaka ngo na loba pe na botama na famille riche nga père na nga mobola pena ya mobola oza rancunier te naza rancunier te na yebisa yo nga père na nga mobola na botama na nga na famille riche pe te mais Ken Piana yebane siko na ba patron
omoni place tosala émission chez docteur Hakim. Moi osilisa émission soki ozwi $100 ya docteur Hakim te bakatangaka mosapi wa suka so comme okata tokokata nga na okata yo Alain BC beja azana na mbeli mais tokena likambo nao nga lobi boye soki bapesi yo $100 te bokatanga mosapi ya suka ken pia na c'est morega docteur Hakim c'est morega na tie mosapi nanga soki bapesi yo $100 pa docteur Hakim te bakatanga mosapi nga pe na morega donc to filmango soki nazwi $100 te to filmango docteur Hakim akopesa $100 po esi na lobi ekokisama lokwa ken pia na lobi kaza rancunier te Congo France biso na bango bango na biso na bango ekara molai France.com site ya solo masolo ya danger masolo ya kitoko CongoFrance.com